fils. Mais tant que fils azoya kokangate. Félix aye kokangate, s'il vous plaît, banamboka, boyoke évangile présidentiel. Félix aye non pour que les Congos et les Congolais soient sauvés. Donc, Félix Tshilombo est venu non pas pour juger les Congolais. Félix Tshilombo, il est venu pour que les Congos soient d'abord sauvés. Yango soutemi ya lelo nazolobela. Félix, le cœur de Jésus. Congo Zibula Meso TV, ya la reine Omba, mo pepe oyo bato bapemelaka. Mbote na bino nyonso balandi ya Congo Zibula Meso. Bienvenue dans votre tranche magazine. Génération sans complexe, toujours avec votre humble serviteur Alex Ngandumona Moulouba, le Benjamin de la presse. Kaka nenge to mesana koloba, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tika tope sa merci na Nzambe oyo. Azobate la zope sa makasi ya kosala musala kaka nenge bolingelaka. Pourquoi pas tope sa merci na la reine Ombala patronne Alma Noir na Aristote Chikombe Herbat la Firenze. Pourquoi pas na Jojo Acheni Meti Noir na débile tout bon. Lelo nazanga mon côté nazana accompagné na pasteur Théo Chita oyo amemeli biso ba nouvelle beaucoup découvrir toujours kaka na émission na bino génération sans complexe. Là je dis bonjour pasteur. Oui, bonjour mon frère. Bonne santé papa. Toza bien na kime ya Nzambe. Lelo toye pa na papa o ba ki ozana ba nouvelle o memeli biso yango moni équipe ya Congo Zibula Meso ekitile le pa na yo to découvrir ba nouvelle ni no memeli biso na mokolo na lelo. Oui, merci beaucoup. Toujours na évangile présidentiel na salaka. Na memi lelo juste réponse na problème où eza ko se poser na mboka na biso lelo. Omoni tango Félix azwaki pouvoir. Batu babandaki ko s'attendre que akobanda mbala moko akangi Kabila, akangi Mende, akangi batu nyonso basalaki na régime ya kala oyo ebomi mboka oyo, akateli bango balie Kabila na loso. Donc lokola batu bazomona déjà batu wana vivant bazosolola na président de la République Félix Tshilombo, bazolia, bazo collaborer, mitema ya ba Congolais ebele ezo sepelate. Voilà, na memi réponse wana lelo na expliqué bana mboka na évangile présidentiel on a teyaka toujours que mission ya Félix Tshilombo ezali nini lelo pona Congo. Oui pasteur, ceux qui tolandi bien évangile présidentiel bit nango ezali expliquer mission ya président Félix Tshisekedi na mboka ya Congo. OK, ngai merci beaucoup mon frère. Nzamba Zolukumo, ngai na teyaka évangile présidentiel toujours na kati ya Bible. Eloko ezoboma batu lelo yango nalingi kopesa bango kimia bayeba nano mission ya liboso ya président Félix Tshilombo Tshisekedi. Na mukanda ya Jean chapitre 3 verset 16 à 17. Jean 3, 16 à 17. Nazotanga. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nazo bongo la yango na évangile présidentiel. Etienne Tshisekedi wa Mulumba comme père ya démocratie na kati ya mboka na biso alingaki Congo mingi mais alingaki kotika ba Congolais pambate. Félix azali mwana ya Etienne Tshisekedi oyo papa wana atikeli biso na kati ya mboka. Etienne Tshisekedi apesi biso Félix pona kobikisa Congo. Batu nyonso babengami ba Congolais, il faut bazala na sima ya président de la République Félix oyo Etienne Tshisekedi apesi biso afin que Congo oyo na ba Congolais bazala sauvé na liwa oyo régime ya kala
eseme na kati ya mboka oyo bato bazokufa maladi bato bazokufa kozanga donc soins médicaux ya malamu bato bazokufa ba crise mitu ekufi bato bazokufa estomac ba souci ebele mboka mobimba eza ya kokufa il fallait ki mwana batindela biso mwana oyo asengeli kobikisa Kongo oyo yango message na memeli bana ya mboka lelo ke mission ya Félix Tshilombo Tshisekedi na kati ya Congo yango oyo na verset 17 Jean chapitre 3 verset 17 Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nazo zongela. Etienne Tshisekedi wa Mulumba n'a pas laissé son fils unique dans la République démocratique du Congo pour qu'il juge le Congo. Mais c'est pour que le Congo soit sauvé par lui. Donc Félix Tshilombo est venu non pas pour juger les Congolais. Félix Tshilombo, il est venu pour que le Congo soit d'abord sauvé. Yango soutemi ya lelo nazolobela Félix le cœur de Jésus. Lokola nzamba benga ki roi David, l'homme c'est l'homme en cœur. Lelo nazoteya Félix le cœur de Jésus. Imaginez ba Congolais comment ndenge bato bakufi, surtout les Kassaïens. Liwa ya kamwena nsapo na politique oyo 30 quelques Etienne Tshisekedi asali combien ya bato bakufi na est bato bakufi combien bakinois awa bato bakufi combien na régime etikali mais bato babandaki kozela ke tangu Félix akoya abanda mbala moko chasse à l'homme non mutoko ki kosala chasse à l'homme c'est le père Etienne Tshisekedi Yenda bandaki koloba kutu na campagne na ya lobiso ki azui pouvoir peuple congolais ba pesi pouvoir akobanda ko kanga miyibi wana ba assassin wana ba voler wana moko mais par la grâce de Dieu azui bomo ya Etienne Tshisekedi mais Etienne Tshisekedi a tiké libiso l'unique fils mais tango fils azoya ko kangate Félix aye ko kangate s'il vous plaît banamboka boyoke évangile présidentiel. Félix aye nano pour que les Congo et les Congolais soient sauvés. Yangonde mission bomoni azo sala azo voyager azo bima azo zonga place nyonso régime ya kala ebebi sake ba relation nyonso ya libanda. Félix azana kati ya kozongisa po guerre na est esila. Ba ennemi ya Congo babomi Congo oyo. Bako kangama lelote mission ya Félix Tshilombo ezali no Congo ebika ndenge na pesibino na Jean chapitre 3 verset 16 à 17 na koyebisa bino na sima après ya mituna na kolakisa bino comment le père alingaki ko juger mais le fils aye ko juger mais le jugement viendra après mais fils aye enfin que congolais nyonso a croire na Félix Tshilombo potobika tozana droit vraiment lelo ya kondima kotambola na sima ya Félix kotombola Félix parce que mission na ye lelo na kati ya Congo ezali ya ko sauver Congo ko sauver ba Congolais tout mboka ezonga bien classe ezonga bien misala eya démocratie ya koboma na pamba ezala tena est baguerre contre ba voisins na biso bazali ko agresser ezala te ayena no pona ko kangate. Oui, pasteur Tolandio Lobi, Félix Tshisekedi aye pour nous kangate mais aye pour nous sauver Congo. Est-ce que na coalition où Félix Tshisekedi a sili ko sala na ancien président Nabiso Joseph Kabila aux assure vraiment na makam ozo tangela biso parce que ça biblique mamotangi. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que Félix Tshisekedi ako bikisa Congo na coalition au basali wana ya rozala ya osangana ye na Kabila? Oui, naza sûr parce que oyebi bato bazali kobunga un peu mitu parce que ba moni mission Félix azo kende nango ezalaki na vision ya bato musoso te même tango yoki la muka bazali ko lelo bakiti mwa muke pourquoi il fallait akanga Kabila kanga non ezali bangonde basalaka yango po Fayulu abima bakanga bango mais na 18 ans wana ba Fayulu bambemba to ba travailler ki na katiti ba partager yango mais
coalition ya Félix FCC na cash ngana yebi ke ezo simba kitoko sauf que oya koboya kondimela le fils de l'homme Félix Tshilombo mwana Etienne oya koluka ko combattre yende akokoya na jugement oya koya sika parce que au moni même tango Jésus aye hein abandaki kovanda na basi andumba asolo na bango ba pesi pe eloko alie ba pharisien ba yeba lobi me yo kozali mwana nzambo ozali prophète ozali musanto comment okoko vanda pe kolia na bato mabe ozosolo na bango Jésus alobi non na ye pona bato mabe babika mais oyo akoboya kondimela Jésus ya ye kopesa bango lumière ye kopesa bango vie oyo akoboya kondimela nde muto akokoya na etumbu après donc FCC ndenge basali coalition na Félix donc cash bazana droit ya kotambola ndenge mukonzi ya mboka azomemela mboka po muto akopesa compte rendu na peuple ezali mukonzi ya mboka Félix Tshilombo. Alors oyo akolinga abima libanda ou achela yeba kale po réussir te ayeshwe ndenge bango ba yeshwaki jugement ekokoya na ye parce que mukanda na nzambe elobi ete oyo akondimela fils de l'homme oyo batindeli biso lobi ko ekozala na ye ozomona le cœur de Jésus Félix Tshilombo amemeli biso amour oyo ezolekela même ba pasteur même biso basali nzambe kutobandaki kozela yango te mais to komi révéler lelo que mission ya Félix Tshilombo ezalaki nano pona kokanga miyibi te il faut miyibi na basase bazwa temps ya kobongola motema kondimela Félix Tshilombo donc ba se repentir batika misala mabe omone na lamuka batolokola mususu balongwaki na lamuka banani bayepa Félix batoyo baboyaki Félix na Genève babwaki mwana nzambe oyo ayekopesa bomoyi mais lelo oyo balongwe la moka baye na cash omoni président Félix ayambi bango apesi bango pe poste c'est ça bolingo moko yango na lobi le cœur de Jésus bolingo ezo lekela bato bosiko soki ondimeli Félix lelo te ozo zele siko nini asala na kabila te ayiba te aboma bato te nzamba tindeli biso kaka boye pa eche Tshisekedi atikeli biso mwana naye toko combattre na nini. Alors coalition wana asali yango par amour pona koluka kimia na mboka bato wana ba kimia te ba waya te bazala toujours ensemble mais ba bongo la mitema balanda vision ya mokonzi ya mboka pona Congo oyo ebonga soki ba beti gauche à droite balingite papa okomona yo moko makambo ko Salema pona Félix bomoni azolo bate mais bokomona avant mandat esila mutu nyonso ya kondimela le fils unique de Etienne Tshisekedi wa Mulumba suka ekozala malamu te mais na nengo lobi par amour au président Félix Tshisekedi azola kisana na kosala coalition na FCC mais ozomona te ndenge tozokende amour wana ezo bebisa mitema ya ba congolais o bazali peuple o ndenge zoloba ke nzamba tindeli bango Félix Tshisekedi parce que tozomona gouvernement ndenge bazo bongisa makambo ebima FCC azana ba poste ministériel ebele par rapport ya cash ce qu'on habité par amour wana est-ce que évoluer bien na ndenge yo zomoni lango teke mosali na nzambe na ndenge nzamba zo révéler oui et évoluer très bien. Pourquoi? Oyebi tango zana bolingo même pour les ennemis Bible lobby pesa ennemi na yo eloko ya kolia veut dire côté c'est ennemi na kati andako mais ko côté sango ko pesa biloko ebele te tozana 67 sur la bosente 67 postes ministériels FCC azo déjà 45 cash azo tigala na 22 zo mona tegeza faillite koto ya cash. Non, jusque-là, nakoki koyebiso eloko moko, mon frère journaliste, faillite, mon côté, ezali côté à président de la République Félix Tshilombo. Pourquoi? Na Sénat, tozana ba sénateur combien? Na Parlement, tozana bango combien? Mais ba numéro 1 wana ba obazo kumba Parlement na Sénat wana eza batu ya cash te papa. Problème ezate, nalingi koyebiso boye, eloko na ngai na loba nano esila kite. Soki ozui ata 300 na bango, 400 na bango, bakomi 1000 na Sénat ou na Parlement combien? Mais les fils de l'homme, le cœur de Jésus Félix Tshilombo, peuple nyonso yo batikali, bazana simanaye.
siko yebisanga nanya za na bato ebele un peuple aza na sima tozotala mboka ndenge ezokambama or peuple ndenge eza na sima ya président Félix Tshisekedi or na ba poste tu ya ba minene ndenge toyebi na président Sénat président ya Assemblée nationale il fallait ezala bato oyo président Félix Tshisekedi encore zana bongo d'accord or eza bato tozomona bauti na FCC ba ode ba travailler na gouvernement ODG uti okufa kaka ndenge ozolo ba bato mabe wana bato mabe bakopesa bango su kiti ya place ya malamu basala au moins teke ezoboma muke. Oui, merci beaucoup. Eloko ezoboma wana ezate. Président de la République en salaki coalition a travaillé na bande koana mais après ça qui condition. Alobi il faut babongwana. Oyebi le père avant akufa. Atika ki slogan elobi le peuple d'abord. Le peuple d'abord elingi kolobanini. Tango atikeli biso mwana le cœur de Jésus tango zoya il faut atala nano makambo ya ba congolais kolia na komela na misala na kimia après akoya kotala makambo ya ba miyibi après na ba assassin banani akoya kotala ba oyo ba koboya kondimela ye donc FCC ba ko travailler na bango mais oyo ba koboya ko respecter plan ya mokonzi ya mboka na vision na ye yo moko komona mon frère ngana zote évangile présidentiel na tei déjà sans etikali na lobby le gouvernement doit travailler avec l'esprit de Félix Tshilombo. Ba ministre nyonso wana, ba sénateur, ba parlementaire, tout il faut ba mela esprit ya mwana ya Etienne Tshisekedi le fils de l'homme, le cœur de Jésus. Ce qui ba meli esprit na ye, ba kolanda vision na ye, ba kolanda ba plan na ye, okomona mboke ko bonga mais oya koboya komela esprit ya fils de l'homme, le cœur de Jésus, Félix Tshilombo. Mais mon frère, comment on a gagné tokosuka? Batu nyonso baboya ki koyamba évangile ya Jésus-Christ. Na miyibi na batu nyonso ya mabe ayamba kabango. Ndongo zo mona bolingo ya président de la République azo yamba tout le monde. Même nani Martin Fayulu wana. Soki lelo kaka abuki mapeka na ye alobi papa na ye liboso na yo. Okomona bayambie abandi ko sala ne bazoli ape ensemble batu bakokamo. Bolingo moko jamais vu na kati ya mboka. Mais yo oya ko balukele loko wana mais okomona yo moko avant mandat ya mokonzi ya mboka ici là okomona makambo ko salema na kati ya mboko tokomona makambo ndenge pasteur Théo Zoloba mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo na ndenge kaka ya souci ya mboka ndenge lobi aza le cœur de Jésus a prometaki na bana mboka que année oyo année scolaire oyo kelasi ya bana ya primaire ezali ofele 8e mois déjà yango jusqu'à présent na ba constat tout au sali to kiti na ba école ebele bazo futa ba bambongo est-ce que projet wana o alobaki wana eza pena confirmé est-ce que osimba pona ne oyo oui ekosimba sauf kaka bayini ya république batelemeli yango te wana ezali plan ya mokonzi ya mboka à promettre yango buyoki déjà ba réunion bandi ko salema pona rentrée scolaire ya bana il faut batanga gratuit omoni en tout cas ezali pasi oyebi même mwana kobotama mama yo kaka pasi mais na sima ya kobotama ya mwana esengo yaka ekosimba ekosalema biso toza na sima ya président de la république pona ko soutenir ye na ba prière pe na évangile présidentiel ona zo pesa po ba congolais nyonso bayoka motema pasi te tango bazomona balambere mende baboshabo bazotamblete mission ya fils de l'homme le cœur de Jésus Félix Tshilombo aye pona kobikisa que le Congo soit sauvé d'abord après makambo ne ko yasima komitungisa na yote bana bakotanga toza na yo awa soki babundisi yete bana bakotanga po eza na kati ya plan na ye eza mbala ya liboso banda papa le père Etienne Tshisekedi banda kosa la lutte lelo mwana na ye moko ya motema ya makila le fils unique de Etienne Tshisekedi azwa ngwende abanda kosala il faut totala nano makambo iso kende kitoko nazana ba révélation kitoko pona président de la république oyebi nazali kokumisa lisusu président Kamere l'homme de Genève batu nyonso ba disciple nyonso ba abandonner Félix mais mutumoko ayaki na ngambo na ye nakolobela ngo sima meme na émission ekoya nakosala lite mobimba na évangile présidentiel pona te likambo ya Kamere l'homme de Genève mais pour le moment nazo yebisa yo nakokotanga na nini nakokotanga na verset 18 Jean 3:18 balobi boye
celui qui croit en lui n'est point jugé. Mutu nyonso ya akondimela. Le fils unique de Etienne Tshisekedi wa Mulumba, le cœur de Jésus, Félix Tshilombo. Mutu nyonso ya kondimela ye n'est point jugé. A cause de juger te. Yango muni bato ba wuti na lamuka, ole baza le juger pour na trahison basala ki na Genève, mais ya yambi bango pesi bango poste ba vandi elongo. Donc mutu nyonso donc ako se repentir. Andimeli, fils unique de Etienne Tshisekedi. A cause de le juger te. Est-ce que vous avez très bien? Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du fils unique d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Nazolo bayango très bien. Nazo tebilo comme ça bato bazo benganga ezole kela biso. Oui, ekolekela parce que Félix il faut sala makambo ezole kela bato. Akolia na ennemi na ye. Mais apesi ennemi tant ya kobongwana. Ennemi il faut bon. Ennemi ya Congo, ennemi ya Congolais, il faut abongwana. Voler ya mbongo ya ba banque biloko ya l'État, il faut abongwana. Soki aye lelo abongwana azala na sima Félix akoyamba ye parce que aye na amour ya kosangisa. Ya kozongisa bomoko entre nous les Congolais. Ya kozongisa bomoko entre nous na ba pays nyonso ezingi biso. Nde mission ya président de la République Félix Tshilombo. Mission président Félix Tshisekedi Tshilombo ezali malamu ndenge ozoloba na ndenge ya ba projet azo pesa. Mais na romona batu oyo azolinga travailler na bango tozomona mwa nungu ezali ndakisa tozwa exemple ya gouverneur Jantini Ngobila. Aoti ko bimisa liste moko asali permutation ba gouverneur et après 24 heures na jour moko ayo changer ayo démentir yango. Ozomona teke ezo créer ba trouble ezo erobebisa nini kotambolisa esprit ya chef ya mokonza mboka te. Oui, merci mon frère Nzamba Zolukum. Au moins que asali yango. Après aye abongwani. Kobongwana wana nde tozolinga. Ameka ki asala. Au moins muto ya mesana na muyibi koyiba. Ata ba chele ba minda boyo komona ka loboko elinge yiba loboko elinge kende na fraude donc ndebilo bazo meka ir moko ba o eza lisusu tant ya Kabila te to banda ko sala biloko oyo. Au moins na salaka émission moko na évangile présidentiel na lobby le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Donc tant oyo to lelo ezali tant ya fils de l'homme le cœur de Jésus Félix Tshilombo eza tant ya Kabila te eza tant ya Mobutu te eza tant ya Joseph Kasavubu c'est le temps de Félix Tshilombo. Donc bazo meka ko sala ndenge babandaki kuna bazo mona ki mwende peli tobimi libanda omoni abongwani mbala moko akomi ko démentir likambo lingaki ko sala. Oui, ngai na betele maboko. Tika muyibi landa vision ya président de la République mboke kobonga. Nazolo bape na batu ya FCC nyonso bobongo la mitema. Poso ki bobongo li mitema te bongo gouvernement e banda ko umela pona nini. Jusqu'à présent pe bimina nuté. Oui, bazo tinda kaka ba monstre, bato ba baby sabato bazana image mabe. Yango mona président de la République azolongola. Azozelisa. Azo freiner. Il faut mitou wana ba monstre wana batika ba mauvais souvenir na mitema ya ba Congolais balongwa. Mais oyo bakoya oyo ya ndimi. Il faut pas travailler na mokonzi mboka na ko respecter vision na ye. Mon frère komitongi sate oyebi muyibi patika kaki muyibi mbala moko te ata délivrance ya mutu bito bato to délivrer ka bato na kati ya église okomona mutu mususu abanda komela 4 bouteilles délivrance so ya komi komela mibale akomi komela moko lobi aye ko boya masanga donc bato ya FCC tout na yebi bakobongwana po et pas Félix alobela ki makambo ya déboulonnement bolanda ki yangote. Mais déboulonnement ngoti siko tozomona telo mo tezo sala mana déboulonnement ako déboulonner boulon oye kotikala na barui donc muto yo kotikala na système ya kala na pouvoir ya président de la République Tshilombo yende bako déboulonner pour le moment pesi bango temps boya to travailler mais liso ya likolo liso ya seto zotal oya komeka kubimisa manzaka koyiba to bisaleli ya kala ya détournement lokola lingaki anome ndeko nanga gouverneur kaka lelo ozui kiti lobi okomi mikanda ozana position nini mi batela s'il vous plaît mi batela yeba ke o eza régime mususu o eza régime mususu mi batela tuna kape na yebi ke régime na bino ya kala ndenge bozalaka même président Kabila abanda konome bato ça a consulté bino to yebi yango
abenga ka shadari nanya yeba kingana banda ko vanda na batu na bino bo yeba kite mais bo banda ki ko défendre yango atuna ki conseil na bino te mais na pouvoir ya Félix Tshilombo fils de l'homme le cœur de Jésus eza bongo te donc soki boye to travailler bolanda ye l'amour bolingo ya mboka bolingo ya Congo aye pona ko sauver muto aye pona ko sauver yo oye lisusu na biloko ya kalawana e ko simba te mon frère okomona gouvernement ebima ti mandat ya président de la République des mandats ezosila bato ebele bakokende na ce pays. Mais pasteur question moko parce que tomi déjà ko chité to na souk to mo ke dans souk émission na biso gouvernement to landa qui premier ministre avec annonça qui que dans 5 jours gouvernement zobima mais ceux qui te tali bien déjà en tozo qui une semaine gouvernement zobima te ni nezo sala que gouvernement est traîné bon obima te jusqu'à présent voilà o ezo sala po eumela ezali pona bolamu ya Congo. Fils de l'homme aye ko sauver Congo tozala mbango mbango te naoka musicien moko alobaki vérité eyaka na escalier mais lukuta emataka na ascenseur donc eloko oyo mokonzi mboka zo lambela biso eza gouvernement moko ekozala capable ya ko respecter mokonzi mboka po Congo ebika yango moni eza ko umela bazolongola nano ba njube ba cancer ba malaria po eza na bato mususu na FCC bazobenga ye malaria o bazobenga cancer o bazobenga myome soki akoti na pouvoir de kotambola bien te donc yango mokonzi mboka azolongola bango azobongisa mfeke apesa biso gouvernement ya bato ya malamu po Congo oyo ebika ba projet ya kitoko eza ebele bineme eza ebele totalera mokonzi mboka makambo ekozala malamu. Est-ce que kobima ya gouvernement ne kozala bénéfique pe pour na peuple congolais to kozala rara ba kotala ba avantage na bango moko ba luka ba tondisa ba poche na bango ba faire voyager bana na bango ba tonga bandaku gouvernement oyo ndenge yo zomoni la kobima nango peuple congolais ko se retrouver na kati yango omoni mokonzi mboka zobunda de façon que ceux qui gouvernement wana ebimi babandi ko travailler peuple congolais à se retrouver yango bitumba isa peuple congolais a ko se retrouver muto ya ko yeba yo moko komona te tokoleka kana évangile présidentiel na bimisi kaka verset na tei kaka na kombo na ye lobi okomona bakolongola ye na compagnie oh mbongo ya salaire ya batu oyibi ba dénoncer yo bakangi yo batindi yo na isika na yo donc gouvernement ezo ya nazo senga kana batu nyoso ba yeba ke o ezali temps ya président Félix Tshilombo eza temps ya Kabila te yango bato FCC somoni bazana mwa mobulu bazo confondre mingi mais oyo bakobongwa na te okomona yo moko kandenge tozo mema Congo oyo na sima toujours ya mokonzi mboka le cœur de Jésus Félix Tshilombo. Merci pasteur Théo tokomi na suka ya mission na biso bozaki bela Rolanda biso na yebi ke Papi Mwakana la carte qui gagne en direct de Paris Lionel Kasso à mon apota de partout ozaki toujours présent à Rolanda biso pasteur Théo dernier mot message no koti kapé numéro contact na ba no so boki ko contacter pour nous recevoir renseignement sur évangile présidentiel. Oui message ya suka na koyebisa na peuple congolais bokitisa motema bokisa mitema tozala na sima ya mokonzi mboka makambo ezobonga tolanda kaka mokonzi mboka oya koyebisa biso tosala yango Congo eza déjà na nzela ezobika nde mission oyo président Tshilombo yeli na mboka oyo eza mususu te mais oyo bakokende na gauche na suka jugement ekokoya pona bango numéro na ngai pona ba oyo bazolanda ngai déjà bokomona yango na écran 081 086 54 88 donc 081 086 54 88 nde numéro na ngai mutu aza na posa abenga olingi ko soutenir émission soutenir makambo ya kolobeza ebele eza ebele na pesi merci na papa Alexis Luboya azali muto ya landaka pe émission makasi na mama Fidèle Mboya na Riben Voama na Zozela Bino Boya ndenge bo lingelaka émission présidentielle donc ezali kopesa mandenge il faut na pesi mbote na bande konanga nyonso bazali na Angola pe na Canada o bazo komela ngai bo soutenir émission makambo kolobeza ebele nzambe na ngai apambola bino na pesi président Vital Kamerhe mbote papa nazoyeba mosala munene yo zali muto tokotikalaka kobosana te na kosala émission mususu pona yo zala pembeni ya mokonzi makambo ezokende kitoko merci mingi na président de la république na mama Losako mokonzi mboka tozana sima
nazo senga kaka loboko nakomi kozwa ba message mususu komeka te ngai na koloba na koteya oyo ezali régime ya mwana ya Nzambe na yebi mission ya président de la République. En tout cas, merci beaucoup. Boko benga na ba numéro wana to boko melinga itoko solola. Nzambe apambola bino. Merci Nzambe apambola biso kaka ndenge pasteur Théo Chita asili koloba. Kaka ndenge tobandaki bien tokomi na suka ya mission na biso soki bo sepeli na mission obotika topesa merci na les caméramens intello, les géants caméramen moko mbinga ya mulai, Glody Black, Ibaka Motema ya Sardouane, Kubemba, pourquoi pas na Kula l'international, René Abiri, pourquoi pas topesa merci na Amos Mifilo de King Mister Temple. Bo s'abonner massivement toujours na chaîne Nabino. Bo s'abonner toujours massivement na chaîne Nabino Congo Zibula Meso pona ko continuer ko ba news ya évangile présidentiel et autres divertissements au Etikali. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine numéro. Bye. Ok, merci beaucoup mon frère, tout le monde.